Office central, du Consi protège. Pourquoi on met ma bouboule dans la tribunalité? Vous êtes qu'un véritable mythomane, un malade. Tika kombo ya bouboule na munoko na yo. Bouboule na kimona musala na yo te. Bouboule na memelo bakazie te. Mais na mboka na biso kozala danseuse yaya. Il faut pas kende ko tchao banzolo ko na luketo. Il faut que banoro parola ba poudre magique. Il faut pas sukola ka yo ba tchayo na bassin, ba sukolo na makala, ba sukolo na mafuta mil, ba sukolo na tangausi, ba sukolo na céleri, ba sukolo na ndembe na matungulu. Comme ça tango zo leka, cela épice nyoso wane tout à président le long. Président yebisa yo ke na poko kende ko la danga. Biso ba voice ya kafu kafu ba voice ya kokwesa mopao ba bimisi yango ba preuve kofi alakaki batu kofi muyibi kofi ba pesa ki mbongo ya soki ya ba concert akene kobeta soki wapi kofi ali mbongo na monde showbiz na naza muyibi te ona biso to benga ka ba combattant baza ko marché ba misusu ba komi 14 ans ba misusu 12 ans, ba misusu 13 ans, ba misusu 14 ans, ba misusu 15 ans, ba misusu 18 ans. Liboso ya esika bako sambisa Koffi Olomide. Il y a 2 ans. Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision be balanda ka biso mokili mobimba topesi bino pe mbote topesi bino ba joyeux Noël bipa nyonso bozali en tout cas topesi bino merci parce que bola mboza ko salanga eleki ebele ko s'abonner ka na Jika TV News eleki ko pesa ngambongo eleki ko pesa nyonso donc boz elazali ko laksa keno bozali ko encourager musala nanga bozali ko sepela na musala nanga na pesi bino ba salamu na bino bipa nyonso bozali tikete nzamba lola akanisa bino pe amona bino mbote na le vrai de mamasi ya monde entier mbote pe lo sako na mama Dédé Ngoyi, à partir de Belgique. Ma grande soeur, je te salue et merci beaucoup pour ton appel et salut qui nga bien na bosanité. Mbote na Maria Kitoko, mbote na mère des garçons, la mère des garçons, mbote na yo, mbote na ba charme, mbote na Mira Essa, mbote na ba Kofiette, mbote na ba griffe tu au monde entier, mbote na ba Mouré. Il y a bonne musique, mbote na Tigre Molodo le number 1, mbote na Yemoko Koffi Mopao Mokonzi, mbote na Fabrice Mande na Sema Caméra, mbote na Boss de Boss FT, en tout cas meilleur venayo joyeux Noël, en tout cas biso toza kozela kaka maboko polele, mbote pe lo sako joyeux Noël na papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne, merci beaucoup, mbote na JDK Mopao Soda Potonoko International, papa ya bana lo sako na yo, merci beaucoup Fabrice Mande, en tout cas fungolelanga caméra tokota. Merci beaucoup. D'abord, nous allons couper sa félicitation à Yemoko Tigre Molodoi. Autaki ko sala soirée de gala ya charité pona ko kanisa bande ko na biso bazali na este. En tout cas, moi na mobalo na zanga ba komba ko pesa ye. Si ce n'est pas pour encourager Moussala na ye et puis ko pesa ye merci et balosa ko na ye. Merci beaucoup tokoti na mama na likambo bandeko. Tozali toujours continuer na campagne ya ko stopper lit ya ko détruire ba icône to ba légende ya mboka na biso.
tozali ko continuer toujours na campagne oyo parce que na ndenga normal na ndenga musique na ndenge ya ba réalité ikona tikali kaka moko o azali debout ba ikone baza ebele mais ikono azali ko lité azali ko beta tolo na miziki ya kala na miziki ya lelo ezali Koffi Olomide na kolemba koloba yango te tozali ko continuer toujours ko sala stop na campagne ya koluka lolenge nini bakoki ko détruire ye lolenge nini bakoki ko bebisa ye lolenge nini bakoki ko détruire carrière ya Koffi Olomide. Et ça se passe où? Ça se passe par moi, ça se passe par toi, ça se passe na mutu nyonso oyo azali tout autour pour encourager ba bêtise de zakosala. Bien aimé, vraiment mutu landara émission na biso to lobela nyonso na JK TV News. Je n'ai pas dit que non mon pao atambola malamu. Te soki na lobi ke mon pao atambola malamu bongo tabulai atambola ndenge nini? Bongo lombo atambola ndenge nini? Waneza bakulutu bakoko na biso bamadilu batambola lolenge nini? Oh lelo etamboleli ya Koffi Olomide star mondialement ekolekelanga lelo na kobosa na misala na ye na monde ya musique mais na koluka comment na kobebisa ye po alimwa fanda na se. Et je vous pose la question, vous les gens qui est là, boza ko imposer le boko na yo maboko na bino bozali ko imposer ko tindika Koffi Olomide po adinda pour gagner quoi? Aujourd'hui toza ko mona ba icône belé ya ba pays africain lelo bazali sous na ba activité te mais baza respecter. Le monsieur vous gêne à quoi? Na monde showbiz mutumala mwazala raté. Ça c'est la vérité. Na monde showbiz mutumala mwazala raté. Na monde showbiz ezalaka soki opportunité pesa melinga ngana lié. Soki opportunité pesa melio yo lié yaya. Na monde showbiz eza mondo yo ochubi ngambeli liboso ngana chubi ombeli na sima. Biso nyonso mikolo yo toza kosutuka soi-disant ba voice ya kafumba ba voice ezolengisa ba voice eye kokwisa Koffi Olomide ba voice eye kosambwisa Koffi Olomide soki noko nani azobimisa ndenge Koffi Olomide azoyebisa ye babomba ba preuve mususu alobi ba voice ya somo ndenge Koffi Olomide do nyonso wana ezaka Koffi Olomide bandeko tozongi nanu na procès o esalema na Paris le 25 octobre si je ne me trompe pas 2021 il y a que 2 ans déjà ezalaka na Congo te eloko nga na lobaka makambo tozalaka sérieux ezalaka na Congo te ezalaka na poto Fabrice akotiela nga na image ya bandeko na biso tobengaka ba combattant baza ko marcher ba misusu bakomi 14 ans ba misusu 12 ans ba misusu 13 ans ba misusu 14 ans ba misusu 15 ans ba misusu 18 ans liboso ya esika bako sambisa Koffi Olomide il y a 2 ans. Mundele n'a pas vu ça, Mundele a vu ça. Koffi Olomide azana moins impact c'était que ono moi moment moko boy Mundele pekisa ya kota France te ba pekisa ye. Soki kutu ba Davido ba sali ba mbeba, soki kutu ba grand star ya États-Unis, lelo ba se retrouver na prison à vie. Pona makambo a viol. Koffi Olomide zanani. Oh penza ba preuve bimi ke non ndenge zaboye Koffi Olomide a viola ba danseuse ba preuve za yango yo Mundele pa tiki yo et puis ba preuve wana eza ba tiki yango
plainte eza posé na Paris eza na Kinshasa te oyo koloba keno po ministre te la mutu na ye po juge tel Kofi alesaka ye po général tel afandaka na ndawa Kofi te kuna eza na poto epa mundele ayebaka na ye te ke star eza nani soki kutu ba star na bango moko babokoli bamoni ndenge babandi musique basali fierté ya mboka na bango bakendaka boloko bongo star ya mboka na bino po bakanga ye na likambo ya viol oyo bafundi ye na mboka wana eloko nini ekosalema soki mundela jugé bon que M. Kofi Olomide le 25 octobre 2021 il est innocent et il est libre totalement exactement que oboyete non il était libre totalement. Est-ce que c'est aujourd'hui voice moko boyeko bimakeno bayebi sangai na bomba nazana ba biloko Kofi ayebi sanga toyokana na bomba ba preuve akopesa nga 6 000 euros. Mais je ne sais pas. Vous nous prenez comme de bêtes ou comment? Vous nous prenez comme les gens oyo batangate ou comment? Vous nous prenez comment? Cherchez une autre manière ya ko détruire mutu. Yo moko mutozolo ba makambo wana. Soki lelo lobi ke nona kamata ba preuve wana na mema yango pa leta na yo moko na muto ya yebisaki yo ke obomba ba preuve wana bakokanga bino nyoso mbali. Surtout yo nde bakokanga yo makasi. Ça c'est un. Dédé. Kobina kozala danseuse eza métier. Mena mboka na biso eza lokola libanda mboka te tika tolo babosolo bandeko na biso ba danseuse na ko respecter bino makasi ingeta epa ya mama na biso Linda Mundele mama ya bana 5 femme légitime ya Mese Kakol ancien danseuse ba danseuse baze belé lelo na poto ba mère ba famille ba mama ya bana ebele a trouvé mieux après musala na nga ya kobina na sala nini na pema. Mais cette grâce là chez nous na monde ya danse et pesemela bato ebele te okomona mwana mobali soki akoti na monde ya danse epa na biso akomi mutu apesa sima mwana mwasi deja tango azoya akoya kosala ka casting na mutu na ye d'abord azotia na mutu na ye prezo ba misusu bakota bandako ya banganga po banvoute ba président ba orchestre bolanda témoignage ya Sandra Linda Babote akenda kosimba kisi po kaka jibe mpiana bimana ye c'était sur le méta. Sandra Linda Babote oya le kaka pona kotuka Kofi Olomide pate ate ale kaka kaka. Aloba ke biso moko ba danseuse to violaka ba président. To kotelaka bango poto zwa ba faveur. To kenda ko simba bakisi biso moko. Monda showbiz. Danseuse a tchena mutuna ye comme chez nous les noirs. Pongana évoluer, pongana bimarana président, pongana kendara partout, fongana komananga momi ya président. Vous croyez que ba danseuse tout oyo Kofi Olomide bota na bango? Kofi Olomide penza na volonté na ya lingaka ki bota na bango te. Mususu ezaka keno azane na besoin te ke Kofi abokolele mwana te. Azalaka na mwana wana kaka azalaka na mwana ya elemboke yepe aleka na nzela Kofi Olomide. Voilà aujourd'hui. Et ça Kofi Olomide est mon côté. Ce qui taboulé atiki bana 70 quelque. Vous croyez que bana basigno soana na ba pays différents ezala en Europe, ezala en Afrique. Youssoufa Zana sénégalaise, sénégalais plutôt. D'une mère sénégalais.
bana bazebele mususu azaka na besoin tikalaka na mwana ya star na mondo yo komona femme d'affaires moko boye ana besoin yebi keno place wana pona leka muto akolekisanga place wana eza kofi mais na facilité ba olekisanga wana te maza femme d'affaires moi ça kenda kombo makoya komilingise pa kofi po yebi keno ya pesi nzoto na ye kofi alekisi place oyo aza na besoin ayeke pa kofi pona bolingo te non yana na mongo baso bakenda basango ma ye kaka po ba bimana ye po azwa faveur monde showbiz monde diable oganga. Alors si danseuse alobi kenga ba violanga so ba prévezate non c'est faux c'est faux c'est faux ce qui vraiment danseuse alobi nga ba violanga so ba prévezate c'est faux on avait dit ça. Et ça le procès était passé le 25 octobre 2021, si je ne me trompe pas. Parce que le 28, le même octobre, Kofi Olomide azalaki na Kinshasa. Fabrice Arouche la biso ba image, nenga bazo yamba Kofi Olomide, Néroport, Yanjil, koya na ye. Mais toroyo kana nous ba voice so batu ba tomboli batu ba memi likolo Kofi Olomide Sambwe Kofi Olomide boye e boye na boye bubuli yondo boye na boye yaya ba réalité zebeli muto koya na ye lelo muto koyeba makambo no lelo mutu yo kobenga moni soki nga nazate sala makambo na place nanga omoni soki nazate yondo kozala yo nga nazwa koleki nanga yo okoti sakaye ba place nyonso yaya ayebi bakwe na yo nde mutu yo jour ya kolinga boma yo abomona facilité parce que yo fungolele banzela nyonso na akize mutu te na akize mutu te. Tola nana nous voice papa wana zoloba eza voice ou bien ba cheka téléphone muta zoloba et puis alobi na nani ayoki ba voice ya réponse ya Kofi Olomide et internet. Essayez un peu de respecter ba icône na biso. Essayez un peu de respecter. Problème à ba voice so elobi lelo ba voice ya somo Kofi Olomide kangami somo makambo ebimi Fabrice Mande, bon qu'il a un voice on a tout continué. Ouais, Kofi. Je t'appelle Kofi. Je Kofi parce que je te dois plus de respect. Yon dengo botamawana affaire nini yo na bubul. Bubula zana nyongo na yo. Pourquoi ce que bubula zana nyongo na yo mais maka bubulu na l'état te? Pourquoi ce qui bubula zana nyongo na yo o me maka bubulu na l'état te? Ce que bubula a escroqué yo biloko na yo. Kofi central, du Kofi protège. Pourquoi on me ma bubulu na tribunalité? Vous êtes qu'un véritable mythomane, un malade. Tika kombo ya bubulu na munoko na yo. Bubulu na kimona musala na yo te. Bubulu na memelo bakazie te. Bubulu na memaba na non école te. Mais attends, dès que yo va na ko vivre na bubulu. Vous vous rendez de service. Mais yo zambu taliboma, mais yo yebi famille mobungate. Na moni siko ke o yebi famille mobungate. Parce que ba Bouboule ba kola n'a pas cité. Bouboule c'est un garçon à cola bien. Très bien même. Yango o yebi famille mobungate. Soko yeba ka famille ba Bouboule, ndolo ba kabilo ko yo lo bakate. Yoko finga Bouboule moibi, yoko finga Bouboule makabo nyoso zo finga ye, Bouboule asali yo lokoni. Nani
abimiso na terre. Tant que ba soyo batindo na kata boloko. Nani mutu abimiso na nzela au secours, abimiso libanda, atio na kata voiture, ase kobomo na hôtel, afute no ticket, ozongi kitasa. Bouboule. Bakangi na yo nanga eza voice to eza discours mutu akosala bachelie telefone loba s'adresser na yeboy oza sûr Koffi Olomide o balobaka ancien sayo na monde ya showbiz ayebi ba bénéfice na ba anti bénéfice na monde oyo akosalela mutu voice ako garder preuve moko boye et ko détruire vie na ye à la longue. Vous croyez ce que za bongo mbele ba musicien belé ba kweya ce que za bongo mbele ba musicien belé ba kweya soki mwasi na ye kutu o ba sali na ye soki 10 ans soki 25 ans yango parce que 25 ans ezango batu bozanda kumoko mais 25 ans ya 11 ans peut-être tout le monde en a raté. Donc to ko ba 10 ans 5 ans atikali kozala na preuve moko te que non à part ko kende ko détruire mutu na ndenga cc atikali kozala na eloko moko bo ete o ko détruire mutu a réussir yango te. Vous croyez que c'est aujourd'hui na biloko ya boye o bino bo bimiseli biso ba voice ya kafu ba voice ya okwesa mopao ba bimisi yango ba preuve Koffi alakaki batu Koffi muyibi Koffi ba pesa ki mbongo ya soki ya ba concert akende ko beta soki wapi Koffi ali mbongo na monde showbiz na naza muyibi te. So Michael Jackson akoti na mabele na nyongwa batu ache concert billet na Londres ba billet te kami ba billet sili Michael Jackson akoti koma ba annoncer liwa Michael Jackson soki lelo ba lobi que no batu wana na maison wana ba foot sa Michael Jackson ba foot c'est combien ce que ça pays au le quoi RDC bo benga Michael Jackson muibi nani sala business saleté na monde showbiz mais à un certain moment respecter nos musiciens un certain moment respecter nos musiciens. Pourquoi tant on a le bakawera son na cha mutu na se pourquoi tant on a le barajibem piana na cha mutu na se Baba Kulutu na niveau international ba matate mais na niveau national ata na malemba nkulu bayebi wera son na bukama bayebi wera son na époque ya wera son Congo mobimba tina se ya mai bayeba ke wera son jibem pia na exista eloko na okosate na lobi bien na époque ya wenge tina se ya mai bayeba ke eza na RDC bayeba ke eza na bato oyo babetaka musique baningisaka boni lelo eza na bato baokoko bimisa 2 personnes wana na stade de martyr te bazate. C'est pour dire que no batika ba empreinte na bango na monde la musique baza ba vétéran yo temeli lelo la kisi wera son yaya c'est que la kisi Fere Musapi c'est que la kisi Fabrigaz héritier Wata bazé belé o wera son abimisi lelo fali pour pas comme musicien international moi na nani par avant bano benga nani boss Koffi Olomide. Cela veut dire que nous baza ba icône, baza ba vétéran dans le monde de la musique. Ezali temps ya jeunesse, mais le coup la baza ba vétéran, baza ko continuer ko dondwa. A s'imposer lobi na botama ki nous liste na okufa ndiluste malgré âge nanga, mais na ozalaka toujours dans le monde de la musique. Na kozalaka toujours dans le monde de la musique. Mais na minute choyo, elle est comme 5e génération. Mais il ne faut pas détruire
pays référence à musique. To benga banani ba ko remplacer musique na biso. Bo sali complot na bino, bo créer loko moko boy. Bo boa keli batu na bino balobela bino. Ale bo tiango na ba média. Batu na bino e ba voice ya somo ebimi. Ko scandale, Koffi Olomide. Vous voulez quoi? 15 jours, azobeta concert à quoi lokola papa Wemba. Wana bo sepela. Na tuni ce qui est pas Koffi un jour bo lela e. Ce qui est un jour à Koffi bo lela e. Arrêtez des mensonges. Cette fois-ci, on vous connaît, on connaît comment on va travailler avec vous. Ce n'est pas par crier, ce n'est pas votre méthode d'insulter, ce n'est pas votre méthode de dénigrer, ce n'est pas votre... Non, non, on connaît comment on va aller avec vous. J'ai dit, oh, il faut respecter nos musiciens. Peu importe que yo linga musicien, on a été moi là. Je ne suis pas fan de Koffi Olomide. Je suis fan de Inonsubi Baloumé. Alliance Inonsubi. Oh ah! Mais je suis en train de défendre la bonne musique. Quand je défends la musique là, je ne regarde pas des partis. Je ne dis pas que non parce que je suis seulement innocent, parce que tout ce que les autres font c'est mauvais. Non! Ça, égoïsme et détruit la musique congolaise. Donc, toko bepi samindule na biso. Toko dindi samindule na biso na samai. Un certain moment stoppé. Peut-être maloba toko loba. Eko kota na mandat kuna bino. Eko kota na yo muto salara ba émission. Yaya, continuez de le faire parce qu'il y a les gens qui te donnent les 10K, il y a les gens qui te donnent les 15K, il y a les gens qui te donnent les 20K, il y a les gens qui te donnent même les 50K. Pourquoi? Parce que tu as insulté vraiment comme il faut Koffi Olomide. Ce n'est pas aussi vous, ce sont les gens là. Oh bah kenda kota la bémission mtindo wana. Bémission pas na biso batala ate. Pas na biso batala ate. Ba hôtel pas na biso ndene pas na biso da distraction. Et pas na biso za malongi. Faut pas kende kota la kuna. Nini bimi. Oh nini bimi. Boye bimi. Bwana droit kende ko pesa e baka nyonso sengeli. Lokola bo pesa baka. Est-ce que vous croyez mutu ya mtindo wana a lemba go finga ba artiste o ba sali ba ane na ba ane ya souffrance pour comme o lelo aza mutu azala collaborateur to collaboratrice ya musicien lelo a combien ennemi na ye yaya si 100% musicien mutu afuli mutu pour musicien mutu afungole liyo ba porte peu importe niveau yo komeli lelo. Alors arrêtez de nous embrouiller avec l'histoire des voice. Ngana ba abonné nanga, na ba étoile nanga, to uchi olanda ba ceux qui voice, ceux qui zala ki émission, ceux qui zala ki interview. Moi na pesa ngo forme ezate. To uchi ocha ndambu parce que moi na chango mobimbe ezate pour na kope sa valeur na biloko ezanga tinate. Na kope sa valeur na biloko ezanga tinate. To uchi olanda. Et loko nini bo moni ya malonga. Vous avez échoué. Vous ne trouvez pas que nos campagnes n'a bien commis na souk. Bon loukele loko mususu parce que côté procès et Kundamara depuis le 25 octobre 2021, il y a 2 ans passés. Si vous ne savez pas, il y a YouTube, il y a Google qui va nous parler. Et Kundamara déjà depuis longtemps. Donc cherchez un autre dossier, créez une autre danseuse. Parce que quand danseuse azako yako bina, azako tika nzo donner libanda, il y a ba grand prêtre batika moi là. Ezana ba danseuse obayaka pona boulot parce que mutu moko tako dénigrer monde de danse parce que danse est un métier. Mais na mboka na biso kozala danseuse yaya. Il faut pas kende ko tcha banzolo ko na luketu. Il faut que banoro parola ba poudre magique. Il faut pas soukola yo ba cha yo na bassin, ba soukola yo na makala, ba soukola yo na mafuta mbil, ba soukola yo na tangausi, ba soukola yo na céleri, ba soukola yo na ndembe na matungulu. Comme ça tango zo leka, cela épice nyonso wane tout à président le long. Président yebisa yo ke na poko akende kolandanga. Soko tango yo président landi yo
butu eleki deuxième butu eleki yo kende kokanga ke ngai ndenge naza boye président violaki ngai te yo moko kitango kendeki kosala baepisi ya nzoto na yo omi épicé président kendeki koaccompagne yo biti ya koépicé nzoto no ezalaki nini na attiré président mpo naza na faveur ya kovoyager. Toi tu n'étais pas venu pour danser pour le travail, tu étais venu pour danser pour attirer les gens. Et voilà aujourd'hui ba danser zebele ba komi lelo ba chroniqueuse to komi na suka ba danser zebele lelo ba komi ba chroniqueuse ba danser zebele lelo ba komi ba zongi na ba boîte de nuit tala maman mobimba zobina na boîte de nuit mutakala do ba réalité zebele. Aujourd'hui c'était pour vous dire que non, l'histoire des Voice est faux. Peu importe Voice bokoyoka na toile ou est concerné mon pas ou mon causi, c'est faux. Ils ont un impact, ils ont une valeur. Parce que tant aux alara roselango, ils allaient le 25 octobre 2021, ce n'est pas aujourd'hui, 2 ans passés. Donc, bolingo que de fungula lisu dossier bo fungula. Na yo moto bimisi Voice. Na moto zo ebisa Kofi ke famille ya Kingandeleki. Ils ont antina te, Kofi sali kombo na ye. Histoire esili. Donc bison de totikali. Merci beaucoup na bato ba encourageanga. Merci na bato ba benganga. Merci na bato ba émission nanga. Merci beaucoup na bato ba emaka façon nanga ya kozalela. Nako changeaka jamais. Nako changeaka jamais pour rien au monde. Même si balobi ke no baka mutu moko na tie émission mutu moko kanda landinga. Na préféré nanga ka mutu moko alandanga. Et ça nangonga plaisir. Kitoko makasi. Et ça nga elote ni chaud ni froid mais na lingaka mutu moko na landanga mais na ndenge ya nana opese la makambo na ndenge kitoko na ndenge respect na ndenge limemia parce que mokili mo santo azati parce que après ko sala émission to zaka pe na église to ko ta to sambela parce que ça ko lo bateke ndenge na sala émission ya ba musicien ndenge na lobela ka ba musicien na zana na kota ke église te non na kota ke église. Merci beaucoup. Bajoye Noël et Panabino, ce qui est sous Massia Nazareth à Zongite, Tokutani Mbalasima. Merci beaucoup na boss de boss FT, Ingetanayo, Moussala Malamu, na base mobimba ya fondation, Makambobo Kosala. Kumbino batubo komelanga, ah maman j'ai dit FT zanani. En tout cas FT za maman moko ya motema malamu. Motema boboto. Ye penza tonda na motema monene. Préso, boss des boss. Rien à dire. Merci beaucoup na Fabrice Mandena Sima Caméra. Merci na ba fanya Kofi Olomide, ba fanya ba musicien tout ya RDC. Vidéo kweli na mboka na maboko na yo. Olobi ke no campagne oyo ya kokwelisa kodindisa ba ikona biso to stopper yango. Soko préféré ondimi. Merci beaucoup. Monde showbiz mutumala mwazate. Mutunyo sazamabi. Merci beaucoup, Tokutani Mbalasima. Bye bye.